À partir de l'élo, toi et Bakengana et Lobé, et l'autre Ngayo na yo na ya. Là bas tout va bien nous on a conflit, va devenir bébani. Ba beba na ba tika la Sony. Donc on a problème de oh kanisa kare akocha makambo kuso bananga na Lombe ezate lule wapi mai na sokona maboko. Et puis que bino ndekone Lombe ndiye makuru ezala raté tantôt buto mais lelo mona ni quand même. Et ça leo ndenge nini? Matanga esangisi bino mibale na ndeko na yo, famille na yo. Bon makambo omoni ba biloko oyo makambo abatu ya tolobaka likambo eza na ndako ya motu okota nango te okotikala na soni surtout bino bajournaliste bakomemaka botina elombe aza mona mama na ye wana toyambani te estce oyokoya baloti petite sere ayaki deja awa bazolala awa ndenge babongisaki même na mort ambasi donc oyo eza famille ngai na elombe toza na problème ngai oyo nyonso ozomona basuku naye omonte balobekuma basuku isi donc chef ya basuku aye soki ye aza te eza ngai yo oya kokota makambo oza na problème te bana na ngai bakombo ye moto apesa bango ye encourageaki nga soki elombe te mbela lelo nga nazoloba te asala tu mpo nga nakenda Afrique Sud na a partir Afrique Sud tel moto banda kosola na ye azotuna ngai état de santé na ndenge baoperaki ngai na ndenge machine fale balongola mpo na nyumba 75 000 ye moto aintervenaki akenda komona première dame si batindaki mbongo soki elombe aintervenaki te na makambo na nga belenga na kufa metoki bachanja yo bacho michopo soki ya ngando soki ya mbwae soki ya soso na motema toyebi te non mosusu eza secret nakala na appareil nakala na pacemaker oyo remplaça motema mpona prima nango yango de temps en temps ye nakendeka Afrique du Sud nakenda kotala charge nango soki etikali voilà mais soki biloko olati ya nini oyo otieli biso oyo sikona te mpona basuku te na bakani ya basuku chef na biso bakanga ye place akende yebani te ozalaki sina chef te yango nga nazwa pouvoir mais moi anosila pa ye te wana kotunanga te baolonga na ye o ndeko na nga voilà nga naza mosuki aza mosuki nga nakokota makambo ya yasiene te oyo matanga mpe bakundi na te peut-être akoyalo voilà Mama, if love is crazy, love is funny. Olingi koyeba nani yango abudisaka yo ozala besoin abima na nzoto na yo. Le 22 août 2026 ezali mokolo ya convention, ezali mokolo ya feu et kozala délivrance sur délivrance, une année anniversaire. Na kozala nga moko te, na kozala pe na Nathalie Makoma. Hi, c'est Nathalie Makoma. Tokutana le 22 août na Saint-Denis. Toko glorifier Nzambe, toko adorer Nzambe, toko belela Nzambe na biso Yesu Masia. Alors bokoma na agenda na bino le 22 août tokutana na Saint-Denis. Eza na Saint-Denis, toko banda na 14h, toko silisa na 22h parce que mokolo wana ezali mokolo oyo moto nyonso to akobika. Boko zonga ndenge boyaki te. Bandokyo babundisaka bino mokolo wana ezali suka na bango. Bota la témoignage na oyo si
babika. Alléluia banana nzambe ngandi kona bino Père Martin na ko rendre grâce na nzambe pona oyo asali na nzoto na ngai na belaki AVC na novembre 2024. Alors na août 2025 convention ya prophète Moïse Makoma ezaki na Paris na kendeki avec foi ko assisté na convention nazaki ko tambola na Cannes difficilement na Cannes nazaki na problème ya ko tambola ya ko bouger maboko ya ko bouger nzoto donc nazaki hémiplégique nazaki ko kende pa ba docteur na yebisa bango mpasi na nga balobi eza ba conséquence ya AVC moye batsala eza te mpo nazalaki na niveau oyo nazalaki baza kosokola nga makambo nyonso baza kosalela nga même kobrose monoko na nga loboko moye simba brose eza te donc condition ezalaki espoir na vie eza esu te nazalaki kutu kopense na mettre fin na mikolo na nga lere na leki délivrance alobi natiaka na se me kobima wana banda moko wana nasimba lisusu kane te ça fait une année nakoma à l'aise nazalaki koka kolala te nazalaki ko bouger lokolo na pasi nazalaki ko bouger loboko na pasi même ko pesa mutu mbote nazalaki kokokwa te nazalaki na nzoto ya mutu ya malade mokola lelo nakomi à l'aise nakomi lokola batu lokola mutu nyonso nakomi kotambola nakomi kosala oyo mutu asalaka tala loboko oyo ezalaki kotombwa mate yango oyo nazalaki koka kopesa mutu mbote te makolo nazalaki ko bouger te yango yeyo nazalaki ko bouger prophète Moïse Makoma azali ya nzambe. Rendez-vous le 22 août 2026 na Saint-Denis. Pour la adresse na directive, contactez Maman Thérèse Matondo Boya Ebele Bokolo wana bino nyonso tu bokobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakobika bato ba maladie bakobika prophète Moïse akozala Nathalie Makoma akozala papa Jean-Pierre Matondo pe akozala papa Rabuni Ernesto akozala tozozela bino na boto. Ah, bonsoir, ça va? Ça va bien. Zambe ali
alingi esalaka bongo aboyi anyokwama kozongi oneti abelaki ntango mosusu mingi tolingai tolemba ye ntango mosusu abelaki mingi tolingai tosumuka mais nzambe alobi ke tosumuka te azwi oyo ya ye mosali nde apema na kimia antuka mama oteti azalaki mama azomérite apema na kimia boboto. Merci beaucoup, maman. Peut-être que maman peut plus aux amis. Merci. ngai baba na kotina nga koto mpona ya kotala elongo na sukali na
bamama oyo baponaki méthode naturelle. Alors mama Odette azalaki éducatrice monene ye na ndeki na ye nde yango wana na mosala wana nayebi masina mpe bamama ebele bazali awa bakomi koyeba nga na ntango kolekaka na bandako na bango. Kasi témoignage monene mpona mama Odette asali mosala oyo ya koteya mateya ya kobota na bwania na po eseleli ye na ndeki na ye. Bisika nyonso tobanda kokende tozali koyoka batémoignage ya malamu mpe na bareisite ya méthode oyo na mabota oyo tobanda koya. Bongo mama Odette azalaki moto ya komikilisa na humilité na ye, azalaki na ngo na patience na ye. Ata mbula le mpo tozali kokende kotala bamama kote ya mai ya njili, kasi tozali kokende kaka mpona mosala ya Nzambe. Mama oyo nakonika na mosala oyo asali na kati ya eklesia na biso na lingomba ya katolike, Nzambe amoni ye mpe azali komona ye. Yango wana nazali kosenga soki bana bakozala na makasi oyo mama Odette azalaki na mwana liloba Nzambe na misala Nzambe ekozala malamu mingi. Mama Odette éducatrice ya conduite de la fécondité ya Masina akwei. Toyebi te secteur oyo aye ya Masina nani akomema lisusu koteya bamama nani secteur ekwei mutu ya mayele ekei. Odette atiki bamama oyo banano basilisi mateya te nani akokoka ngai nautaka ipeni naya koteyaka awa. Donc ezali kosala mpasi mpe eloko esalinga mpasi makasi. Le 14 juillet il fallait totravaille na ye totala bamama Masina. Alobi na ngai okoya tokokutana na paroisse Saint-Barthélemy. Le 13 nabengi telefone ezokosone moto azorépondre te. Le 14 nabengi nabandi koya nabengi maamu ndemo ndenge nini Odette azorépondre kati ezalaka nde asi abenginga mama yaka tokokutana na Saint-Barthélemy. Ayebisinga Odette aza na Saint Joseph. Odette azali na maladi aza koloba te. Voilà. Yanni Mossi, bonsoir, mes condoléances. Hein? Merci. Voilà. Tomoni yo na matanga ya ndeko na yo ya papa na biso le Besukari. Alors, est-ce que vous avez maman Odette de son vivant? Il y a Odette Sukari, on a grande sœur. Elle nous a un premier gradien. Nous avons pas naïe. Grande sœur, il y a Liboso, il y a Elombe. Yanga, grande sœur, il y a Mugenzi José. Il y a Zana Napikou. Elle est Elombe, ce qui a postulé dans le Mboka. Là, ça là, la pas grande sœur. Au monde, il y a une petite sœur. Donc, famille est bannie. Famille Sukari na Mugenzi, eza famille Moutona qui est papa va enseigner. Yango moni biso bana biso kuma pe ba enseigner. Au grand frère nanga kufaki apesa elonge cours na kinkunji. Doto yebani toza mission. Donc oyo famille nanga. Tu le téléphone. Voilà, mais président, le lot bandeko, bah, il dit que Bino ne connaît l'ombe, nous avons couru ça la raté, tantôt plutôt, mais le lot mon quand même. Et ça, on n'a ni.
matanga esangisi bino mibale na ndeko na yo famille na yo bon makambo omoni babiloko oyo makambo ya bato yao tolobaka likambo eza na ndako ya motu okota nango te okotikala na soni surtout bino bajournaliste bakomemaka botina elombe aza mwana mama na ye wana toyambani te estce oyokoya baloti petite sere ayaki deja awa bazolala awa nde babongisaki même na mort ambasa donc oyo eza famille ngai na elombe toza na problème ngai oyo nyonso ozomona basuku naye omoi te balobi kuma basuku oiti donc chef ya basuku aye soki ye aza te eza ngai yo oya kokota makambo oza na problème te bana na ngai bakombo ye moto apesa bango mwana oyo asuka oyo avant madame akende hôpital na maternité aleki na bureau asimba ye na nzembo ayebisi ye papa elombe na ke nabotaka kaka basi elombe ayebisi ye ozokende nayebisi yo kobenganga azobota mobali yeyo samuel ozomona wana mwana nazaka na mobali moko donc eloko moko eza te me bato bamonaka ignorance eutaka mpa na yo elombe alokota yo azwa yo akomisa yo lelo ya nimosi morekonetaka ye kaka te lelo bato bamonaka mwa ignorance wana ezalaka nini na fete makambo kaka ndenge ezalaka na youtube to ezalaka nini non wana bamotu na motu lokola juku wana nalandi fille moko azoloba non omoni bakaleb na yandi mosi balukaki batumbola nani me abeta kara nga natumbolaka motu te epui tozala na problème te bayoutube ka balukaka bazwa bavi nga tosala eloko te tobanda na ye awa te tobanda na ye na mboka toye awa toyebani message na bafamille tout bamoni yo na matanga ya yaya donc message na bango message na bafamille nyonso bamoni ngai nga peut-être bato babanda komona nga te nga na bela na koyeba naza na pese na guerre nabimaka pambapamba te meme kokolalaka awa na kokoka te na kokende me lobi na koya donc bafamille nyonso bamoni ke mwana mama yeyo ayenga na elobe problème yango nakoya toye tolela yaya tokende kotika yaya na place na ye nayebika banda kosambela to akokende lelola to bapolémike wana eza te yango bamonake occasion mosusu etilisaka babiloko nyonso pambapamba donc a partir ya lelo moto ayebaka nga na elobe eloko moko eza te ngai oyo nayekolela yaya ka bato tu bayeba bino mwana conflit bato bayebi babebana batikala na soni biso toza batala oyo nyonso basuku omona bazopesa na baneve na ngai na oyo yaye bazopesa ayaya ngwasi donc toza na problème te oyo kanisaka ke akotya makambo mozoba na ngai na elombe eza te lule wapi mai nasukola maboko Ok, voilà, merci. Voilà, témoignage bon moke pona maman Odette, azaki nani pona yo, témoignage asuka. Wana grande sœur azolambela biso bambisi. Ko awa soko ngolia mbisi ya fresh il faut yawa. Wana grande sœur na ngai to ya pe matanga awa. Na dombo sko kaka. Na kobeta lisolo wana. Wana grande sœur. Ndenge za na zolela ye ndenge grande sœur kuna. Ndenge image soko eketi na bakuluji. Ma grande sœur bakosepela otala Noël nga nasepeli kutu nga nakanisaki grande sœur awakunda nga nzambe asali nasali akopendesa kotika ye akopema na kokoto ya rien mais que obangaki te koya na awa parce que bato bayebi ke confesa omoni petite sœur ayaki ebamo na kobanga nini oyo eza famille donc omoni eloko moko te même aire nga na souhaitaki ye bacondoléance
Non, madame pas tout là, madame là, petite sœur tout là, il n'y a rien. Non, on va pas gagner. Oh, non, c'est pas ça. Non, on met aussi, non. Aïe, maintenant, encourager, nous pas bon si ailleurs, on a les bossos. Non, on a courage. Et ça, c'est là, on a besoin de nous. C'est là, besoin de nous. Il y a encouragé à Kinga. Tout ce qui est nommé, c'est que les gens ont la sala tout bon à la Afrique du Sud. À partir de l'Afrique du Sud, tel nous avons sur la naïe, avec tout nanga état de santé. Nandé va opérer Kingaï, nandé machine, fallait pas le la bonne année 75 000. Il y a un intervenant qui a la première dame qui va t'inda Kingo. Ce que l'homme a interprété qui est dans ma camonanga, mais on a pas. Mais toi, il va changer, il va changer, il va ngando soki ya mbwai soki ya soso na mutema devite non mosusu eza secret naza na appareil naza na pacemaker oyo remplaça motema mpona prima nango yango de temps en temps ye nakendeka afrique du sud nakenda kotala charge nango soki etikali voilà mais soki biloko latia nini oyo otieli biso oyo sikona te mpona basuku te na bakani chef na biso bakanga ye place akende yebani te ozala na te yango na zwa pouvoir mais moi anosila pa ye te wana kotunaka te bakodonga na ye o ndeko na nga voilà nga naka mosuki yaza mosuki nga na kota makambo ya siele te we batanga mpe bakundi na te peut-être akoyalo voilà nga moko na bino mwana poto natia mama na ngai na misunga na homme de veillard lelo na kiti Kinshasa pona mona esika na tia mama na nga bandeko naza étonné omona ke misunga eza kaka homme de veillard te baza na hôpital na munene na kati ndenge ka tozala na poto eleki ku na poto parce que awa soki mama na nga ndenge abelaka motema ndenge abelaka batension soki asali crise na butu bamédecin baza 24/24 na surveillance ya mama na ngai ndenge mama amesana balambele bilo mosusu bathomson ya mungwa awa bazolandela alimentation ne à 100%. Babimisaka bango bakendaka bazo baza na home cinéma awa batalaka télévision 24/24 pour eza awa naza vraiment nesengo makasi ya olobake mutu nyonso alingi mama na vivre longtemps to papa en tout cas pour nanga misunga esungi nga makasi ngai mama madokia nazali na esengo mingi banda papa Simo atindanga na homme de vieillard misunga santé na ngai ezalaki déranger chaque fois pona maladie oyo nga nazalaki na yango kopike ba crise pamba na pikaka lisusu ba crise te pamba te soki santé déranger en tout cas ba docteur baza présent pona kosala suivi soki nayoki kaka mal à l'aise ba palpite bala moko na fini bouton docteur bala moko na porte aye kosala na examen ayeba eloko nini eza kodéranger ngai toko déjeuner bien en tongo après midi tolie toza pe na ba distraction na biso tozali kotala tango nyonso na télévision basokipaka na biso bien ba docteur 24/24 bazali kosala suivi yango wana nazali kopesa merci pa ya papa Simon ndenge atindanga na homme de vieillard misunga kombo na ngai ezali Jansi je sais que bani passé bandeko bomonaki na pasaki ba émission na ba réseau mpona koluka lisungi na ba difficulté komelaki ngai ya santé maladie ya sucre etungisaki ngai mingi vraiment nakokaki su kovivre te nalansaki bapele kasi nazwaki lisungi te grâce ya die naye kokutana na lisungi ya prophète Moïse makoma ya ozana ye azwaki ngai ayaki kotika ngai na homme de veillard bon na homme de veillard wana lokola baza na clinique na bango na kati vraiment balandeli nga basoin nazalaki kosala ba crise na semaine 3 fois kasi depuis nakomi na homme de veillard awa 2 ans yango oyo navandaka awa naliaka awa nyonso yango edekelaka nga awa nasalaka lisusu ba crise wana te bamédecin bazolandela biso basoin na ndenge esengeli lokola négligence ezalaki makasi nazalaki na basoin te nazwaki négligence na lisu ekufaki ngai ntango naye awa na homme de veillard batali autrement ya kosala eza te déjà lisu ebebaki
ki mais awa suivi ezalaka tout le temps nabela te basalaka biso bacontrôle ya baglycémie na bandaki kosala ba HI bao bayebi baproblème ya sucre bayebi ba HI wana c'est que sucre ekomi na baniveau ya likolo parfois nazoyeba te masuba mbala moko ebandi kobima to ya glycémie ekozalaki kozala nga likolo mingi nazongi lisusu na gentil ya kovivre na mokili mpo na perdraki espoir. Misunga homme de vieillard ezali kaka mpo na mikolo te bakota na homme de vieillard bajeune mpe bakotaka bato AVC basalaka babesoin nyonso na nzoto mpe bakotaka bato baza na handicap bakotaka. Misunga homme de vieillard c'est pour tout le monde.